bakoto ngashko na Nzambe aza na kifika ma bele o kipena pete yo po kipena pete atamwa loko atamwa ni na viva atapanda ngoria yo bige batu ba ko c'est la somo kabino makambo na ishikuru au bango ndio bazolo ka ba bena se ko magaro ba mama ndeba ko na kosala na loba mo ada deba media na loba on kande to kana ni no na loba la media ba fa msupe ba okete ba seni ni ba lobi na lingomba kuna pe bado kafula lugala dima parce que na otanga na batu bana otanga batu ana makambenga rosalela nazo perdre déjà ba oya na ancien contact et na perdre mozo na boko to ba bitumba na ngoti ko ba ko disa papa bino longa boko to moto na dina me kindele osala po mona dima na bonga zomo na kena ngata ba braza bila za bora kena hosa na mena na salle mission na muna na pinsa na dirimo na mosco makambo ko mo kibende timoni ya ora ngara pengo kala episoka kira ba mara kaka ko azo fura ta la te ba venir o compra bakoto ngashko na Nzambe aza na kifika ma bele o kipena pete yo po kipena pete atamwa loko atamwa ni na viva atapanda ngoria yo bige batu ba ko c'est la somo kabino makambo na ishikuru au bango ndio bazolo ka ba bena se ko magaro ba to yebi donc c'est que c'est que on m'a utilisé ba te bilika pour ça ba kele pour salir kasi me oui ndemwana bon papa diako sitara mata molo ka mkesu na ngalo na kumba mokisi donc c'est que on m'a utilisé ba te bilika pour ça ba kele pour salir kasi me oui ndemwana bon papa diako sitara mata molo ka mkesu na ngalo na kumba mokisi Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to yako bake nzamba boto kwa wapi bonzambe na emission na binesika nini bonzambe kitaka na loyemo na maloba pe na misala bonzambe lola ezofuta biso bien-aimé dans le Seigneur elongo na ba maman Perside mangando motema papa dosité mangando les bâtons des commandements de l'évangile na bien nazo signaler banderote ke kande bozomo na fiche wana maman Perside et mangano elongo na toutes les femmes bien-aimées dans le Seigneur il y a musique chrétienne bakoyemba je verrai Jésus album ya maman Perside mangano na méga concert au maman na biso a organisé ce samedi octobre bien-aimé na maison du peuple bien-aimé en tout cas yo muto na bien ozana Zurich ozana Lucerne ozana Genève ozana Champ de Fonds est-ce que frère papi Congé Nazali to bengisi bino nyonso tina Allemagne Paris Belgique boya vraiment kokomisa Nzambe kotalisa Nzambe wana reconnaissance na bino malgré mingi bakofi mingi lelo bazana ba hôpital mais Nzambe wana abateli en vie abateli en bonne santé bien-aimé asaleli o bolamu ozana o baninga bazoluka mingi mais Nzambe wana salio grâce ya kozana yango yaka jour wana kotalisa reconnaissance na yo epa na Nzambe kotalisa Nzambe ke nyonso tozali eza c'est grâce na yo Nzambe donc Nzambe wana oselo soja mingi eza kaka mokolo moko le 14 octobre 2017 c'est samedi bien-aimé dans le Seigneur à partir de 16h la maison du peuple bien-aimé dans le Seigneur maman Perside akozana ba chantre tout de l'Éternel baso nyonso toboyebi bayema musique ya kibonzambe bakoya mokolo wana pona bayemba na maman Perside mangano je verrai Jésus kombo ya album na ye EP Jessica mais on a besoin de Jessica Mfutu donc il y a déjà semaine à na Kinshasa bien-aimé et pour une conférence naie la femme de valeur avec Jessica Mfutu bien-aimé dans le Seigneur et oyazo ta Suisse na PCMBOT et Sika Azali à Rosalape et longo accompagné na ba chantre chrétien ya awa ya bas bien-aimé et kozala vraiment bien makaska ne bozomon affiche ba détaillons tous les amis un grand merci na filo mukwa ya motema ya Bivens de Homo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema ya papa Emmanuel kuna na Boston na le pasteur Feza Missia papa moko
moko bien, papa mon malam, la bouche autorisée de l'Éternel. Papa fais missia depuis Zurich, na bino nyonso bobenga biso bolanda biso. En tout cas, bo se pena musalo nzamba lola sala à travers biso. Tika ete nzamba lola amona bino pe lola e futa bino ndenge zo futa. Mami Mbunga, motema papa Blaise Mbunga, na ngamu ya Suisse bien-aimé dans le Seigneur. Toujours dans le cadre de l'émission bien-aimé, rien que la vérité. On a toujours pour nous Sabino, information, les vraies informations. Et ça, on a bandé Romine, Bengi, le big frère Alvin, au commune de Walesa, corrompre frère Alvin, ndenge qu'on a biso, Apotre Rhema, na pesi mbote na musika moto na kibonzambe, que corrompre bien-aimé dans les Seigneurs. Tous à la non, tout me non ko solo la na bino bien-aimé. Ceux qui corrompre yo bien-aimé, muto qui a corrompu, ndenge bande ko bazobenga bien-aimé dans les Seigneurs. A beaucoup mon langage n'a échangé. Que à commettre que ndenge ke ba émission a wezalaka muta opposition na bandeko o ke ya majorité ceux qui ndeko ba corrompre yo azana na opposition a ke na majorité bon mon langage n'a échangé a comme ça bantu ya majorité présidentielle bien-aimé et dans na émission mon côté na tikali ko doit parti ya Walesa bien-aimé kokumisa Walesa kolobaki Walesa za monta na Nzambe asa ndenge ke bandeko na ba o ba travailler pas na ba ya koloba. Moi je suis au milieu du village bien-aimé. Ceux qui kenaz la corrompu ndenge ndeko Rhema azoloba bolingaki na ba émission bo mona ke na komo côté la Walesa na komo ba ke Rhema da fo mosa na Nzambe Walesa ndé mosa la Nzambe ya solo bona bo rien bokola na ba émission na depuis na bana depuis kala tilelo. Et dans l'émission, mon côté, na tika comme ça pasteur Walesa, pasteur Mutomo, pasteur ceux qui n'ont rien bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que ceux qui na yambi ndeko interne na émission ndeko muso alinga aya kopesa droit de réponse, aya kopesa droit de réponse na plateau na komi corrompu bien aimé, ba corrompre nga? Non, ba o ba salam sala journaliste ba bien très bien ceux qui bazo landanga. Ceux qui kendo ya opposition aye alobi onyon sakoki koloba ndeko ya majorité akoki koya koloba à se défendre alobi onyon sto esingela loba nazawana teke nazalaka journaliste ya Rhema nazalaka journaliste et ceux qui a pasteur rien je suis au milieu du village et belé pe série montant na koma ko sa ba émission na ba ndeko ya kala o baba koya pe kolobela Walesa na plateau na nga bien-aimé ko finga bandeko mosusu baloba ki na da corrompu. Est-ce que botika ko mona émission ninga na komisi Walesa na ndimike Walesa na komo ko na ba pasteur musuna ko ta Walesa rien bota ba émission le monte zani et même la personne qui a été corrompue par Walesa na yako ya medinga yako le baba makamo le ba contre Walesa nande muso ya Walesa baba lui la kinga bien aimé dans le Seigneur demain quand ami tena auto ça élément moko OK bande muso ba benga ki ba menacer yo odande ni muso ozo critiquer muso moi je suis au milieu des villages bien aimés. Ceux qui connaissent peut-être corrompu ndenge bandeko bazoloba boninga bomo na mikona na komo komisa pasteur bona tikala ko komisa pasteur moko na tikala jamais ko za la fan ya pasteur moko na la fan ya Jésus Christ na langwa na Jésus bien-aimé pe na tikala jamais ko komisa pasteur moko na kin. Nzambe malam, je suis né et grandi dans l'église Nzambe malam. Moi na Barumbu, paroisse na Barumbu de na beau marché na avenue 5 maisons bien-aimés dans le Seigneur. To koli kuna to sayeli Nzambe kuna fait pas konde esika na wuti le to komi ko œuvrer na ministère mi mec et pas prophète koko yoka bien-aimé. Le père spirituel na pesi mbote sigazali. Donc c'est ça quoi, toi mais un peu comme Christine de Kwazo, parce que nos frères Alvin, Azalaki corrompu, Bonabo, Sonaba, non, je suis au milieu du village. De même que bande de ceux qui baillent contre Walesa, Nako Yamabango toujours na plateau n'a bien aimé dans les seigneurs. Nako Yamabango. Ndeko na koma yende ko boya ko yamba na plateau na par rapport à proposition à pesa kinga que to escroquer ce qui pasteur moko bien aimé a expliqué que la première émission na mboke no kotala et na monaki na émission ba yamaki ndeko na bula écoute que awanga na voix na ye bien aimé dans les saints batuni wana voix na wana voix na
réalisateur Jonathan ko aider biso atia biso ka extrait ya maloba ndeko oya banako ba to kolia wana vrai là bona boy. OK. Bible zo ba que tout ce qui était pour moi comme un guet, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Proposition wana nde na boya ya escroquer mais mis na problème. Heureusement na banako enregistré. Bolanda ki ambote ke ne bolanda ba détail de montona Nzambe. Apotre de Dieu a proposé de escroquer bien aimé. Na pasteur mo ba yebani nae. O to sala boye. To skotra net ke ba kani biso na yebana ba colonel bana nani to ko sa net ke ba kani biso. Pour que pasteur wa ke abimisa mongo bona boy. C'est ce que j'avais refusé. Celui Jonathan ko extrême que hein, il y a émission que na maloba OK na enregistré que o ya lobaki ozo bangani to ko lia l'homme de Dieu zo ba to ko lia vrai là ateli biso pe ateli biso extrait nan le rona biso ya mwasi nenge a posé qui question wana za voix na auto voix na auto andima ki bien aimé même voix wana bozo ya sukoyoka yango tout à l'heure là bien aimé. On suit ça et on se retrouve toujours ça après. Un jour. Au moins, il y a la cause de la dengue, il y a la télévision, moko karamasolo, silio, et bata. Voilà, il y a la moko, il y a la salle, il y a la moko, 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 parce que yo ya to mona na ho to mo to sala mi so to mi so to pa yo ba ngana na tamu ka likolo yo bi ko na vanda ni ta o be ko ta la vanda ni te na o komino ka ndonga na ma so yo ba to l'homme de Rhema de ba ke yo te la ma yo te bo ba yo te fo ba ke ko li yo ba ko li za grave o na so to sal te vanda ko li grave na yo vanda to kutana. Ok, c'est bon, même de Nzambe na Nzambe lola ezofuta bina ola bo tu kolanda. Apotre Rhema a tu koloba na émission que j'ai été corrompu bien-aimé dans le Seigneur. Donc nazawana tena c'est justifié. Justice ya malamu ya solo makasko lekeze pa na Nzambe bien-aimé. Naïda roye bisaï peut-être na bataille ba menace OK abana ko OK bantu naé bazo benga so ba major banin bazo enregistrer bango bien-aimé. Donc le bosso Justine ande azo ba ke ba menacer papa nazo bango yelo mote et puis ça ba major non so ba colonel so ba nanani ba continuer na bango ko benga na ko bangelo morote ba ko kutu ko ya koluka nazo banga terem et puis ça ba ko baka na ba menace bazo enregistrer tout et zo allez pas mettre nazo bangelo mo naza trop si na Jésus-Christ de Nazareth zo no ba relation yeba na bande ozo na vidéo ndenge bazo continuer ko benga zana na ba relation l'homme de Dieu yeba na mboko ndozo ba ki ngana yeba na mboko ba continuer toujours ko benga mais yebisa ba je ne crée rien. Je ne crains rien, Apotre Rhema. Et de la qui ba titre bazan on ce qui ba major ba ninga naza sur na Nzambe. Tu comprends? Naza a te libosa caméra attaque na na ba relation que na ya ko ba relation. Non, on a tel c'est Jésus-Christ. OK na tchela Elikia, OK Nzambe ya Ézéchias. OK naza attaché na ye Apotre Rhema. Bien-aimé, ndenge alobi que ngai que ba benga kinga na tindaki ce qui maître ba que nous revendons on a eu $2000 ndenge Apotre Rhema zoloba so na zwambo mais na changer langage na lobi la Walesa Apotre Rhema oza mutamaye le autre koloba na émission autant ba théologie Apotre Rhema ndenge ko réagir bo que na yami bandeko musuba ya ko pesa droit de réponse o loba que on a lié non au sali réaction parce que na boyaki na sa proposition no pe na komaki ko boya ko ya maona émission na ngai eloko ke o ba kuna vérité te ngande mutu na yebisa ke ko o koma su ko lega na émission na te na koma okima kima ona ba pelo zo benganga o die za wana boyoki te mais yo alvin na ndo benga to sala émission ozo linga te to sa bozo linga te na zo mono mafu na se retiraki na expliquer ba mettre bola na première émission OK na sala qui bien aimé beaucoup de la chaîne en beaucoup monde pour découvrir ba détails nyons to na lobe wana oni ko zonga simate apporte alobi OK akoki ko loba na za na vidéo mo so audio mo basala ki na nke ye mo ko zo senga mbongo pa to tinela na vidéo mo so bien aimé quand c'est que zo sala ba émission kuna azo benga ko to OK
il faut babimisa libanda bona boya alobi ke ba soki soit isa bantu Walesa bazo benga ndenge alobi mais na audio na yoki soki nde wa journaliste o na lingara mingi la précieuse de l'Éternel l'évangéliste Tiffany a aidé na atundela Yesu atuna soki ke voix oyo nazo tcha tout à l'heure eza yaye to yaye te parce que azo akosala ba émission kuna azo benga sundeni oyo eza première vidéo te deuxième vidéo oyo ke nazo lisusu na deux audio na yebi nini basala musala ya alobi ke babengaka ye bazotumisa akoma ekondima yo ndenge nini okozalaki olobaki Nzambe mutatini o dénoncer Nzambe mutatini ki o dénoncer Apotre Rhema okomosuko baki nakoma ekobanga kosala neti semblant o nandima baje na bango non Nzambe atindi olobaki osala semblant Nzambe nde mutu aprotégera te ndenge mon frère Roger bar l'évangile alobi Alvin omoni soki ke Nzambe atindi yo te kokota na bituma mobo kokota ngo te nyovo ke obunda oza na Nzambe Nzambe aprotege yo mais soki okoma obunda ke oza na Nzambe te na basentiment na etali yo Nzambe akokota bitumba na yo te yoka va oyo Rhema Apotre Rhema totya ondamdam alobi non kuna alobi ke bazobenga mais awa ye moko abengi azolo ba qu'il faut ba aider à bima atina bande on a ba ko témoigner na église batina caméra yé pas témoigner à blanchir mais kuna abana ko ba ke baba ko benga pour na ke ba corrompre ye ya onde ko ponga ba luki frère Alvin na zimbongo échanger ya boya ina ko zombongo batinda non ba pesinga monte na tika ko zona mutawale se ba yebi très bien na logique loyale bien aimé bako yena ba je wana te moko tatika obenganga ke ba corrompre ezaka émission na yamik na yamabando nyonso bino pe boye boleki siko boye audio yo Apotre Rhema eza vana eto vana ete bino mo boye ko ndenge abengi mo albake yango ne na bengi bino to lani journaliste mo ko ya mo mukema yele bene demba ko kosala ngai naloba mo ala deva media naloba on kande to kana bino naloba la media bafaya mosusu mpe baokende basali nini balobi na lingomba kuna mpe balobi ngafula eluka na bima parce na kotanga na bato wana kotanga na bato wana makambo ndenge kozalela nazo perdre déjà oyo anga ancien contact nde na perdre mozo na kokota babitumba na bango te po baopolisa papa na bino longa kokota moto ekuna bima me kindenge kozala po mona bima na mboka somona na kena ngata na Brazzaville d'abord na kena hosa na mena na salle d'émission na mona na pinsa na vérité mo na moi comme makambo ko mo kende ndeti mwani ya ona ngana mpengo kala episode ka kira mama mara tikaka ka to nazo fura tala te ba venir na te mais bon eza problème te eza likambo ya ngai bonga nalinga na benga ki onde pona yebisa yoke c'est vrai ndenge ba yebisa ki yoke papa zalaki te akendaki nini oyo Lubumbashi akendaki na ngomba kuna akendaki kosambela pona 3 jours azongaki samedi na poko ya dimanche azalaki na akiti nene tout ça yango na bengaki yo mais mutu bokoka kosolola na ye bien eza mpe kaka oyo alekaki na émission mpo nga nabengaki ye natalisaki ye na biki akokende émission mwa rapide nga tosololaki na Apotre Rhema tala boye abia c'est vrai abi bon mpo ngai tomisulaki ye te tomona ye kaka droit ya réponse ezala tout ça banini donc comme on a Adolphe Mukundi yazali oya zoloba no protocole wana nani oyo wana fwezala nani oui Alain Mwini ye natunaki ye na église dimanche ayebisa nga Josaphat ayebisa nga Josaphat mais solola na nga na kobenga Mukunzi
na kopesa ye numéro na yo bosolola ne na mukunzi. Mais pourquoi ça la sola parce que même papa a qui va solo na papa. Alors, des fois qui tombe babé na to solo. Te yeba solo la na papa, yeba zali protocole ya papa oui. Mais mutaza benda charger na makambo wana ya media. Ezali mukunzi. Ozo comprendre? Kasi mutu nazo tinda yo azali apotre lokola yo. Wana mususu azali mondimi simple naza pembeni ya papa. Ozo comprendre? On nazo tinda yo azali mutu boko solola na langage ya bantoma. Ozo comprendre? Donc na sens wana. Donc nazo tindo na côté moko ezaka boko solola bien. Bokutana pe na ndenga bien ayebi ndenge ni bokosala procédure bokosolola pe na bien. O comprendre? Toyebi bato moko tu baza moko susu kutu na yebi su ya bibi su kotoyo alobi contre ke azoloba kutu ko papa bimisaka bampese banini orgeza mutombo abosani mutu ozobo donc bapesi ye kaka bainformation ndenge kaka basalaka ale ye pa azolobondira yebi ye bien. Non, c'est que on m'a utilisé kasi me oui ndenge wana ka papa diako ça va bon total lobi eza mukoni mercredi na en tout cas mercredi lobi naza banda 10h ti pokwa na service donc total ti jeudi na otindelo mutu moko boye kuna na kisasa abenga yo hein yangai kaka ya famille abenga yo comme ça aota nena osa merci beaucoup nzamba pamola Bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien bino moko boyoki na koloba eloko te na ko fille était bien aimée tout ça ba maramusu au clair bien aimé justice à Nzambe za so oko sala to obima malamu devant mokili et pas basi mibali bande ko ba mono malamu non ce qui est très important dans Nzamba lola amono a témoigner sur yo bien aimé ndenge Nzamba zo témoigner Job. C'est ce qui est très important, bien aimé. Pour la nuit, extrême, monsieur Jonathan Moukoya, mon amouké, de Apotre Rhema Motona qui Nzambe, Azolo Baye Moko, que il faut bon solo là, comment il y a papa nani, comment on est nani, ce qui d'accord, on a eu une vidéo, oh, il faut bon solo là, d'accord, il faut bon solo là, yoka, yo, tout le monde, Jonathan, tiens la biso mouké. Kasi me oui ndenge wana ka ça va bon total voilà bonzambe na bonzambe lo les autres il faut bo solo la bozo solo la te Apotre Rhema Thomas combien de personnes là na yama na émission ba ya ko dénoncer to beba na bon quand on est que tout on a série na lobi que na yama le soste oyebi makambo sali attaque le lozo mimisa malam devant mokili biso to na posa mokili mona biso malam te ngana na posa Nzambe na mona malam attaque tout le monde ba moninga ma Nzambe examen conscience no et ça la Apotre Rhema tout est vanité de vanité na zo ko aider yo bien aimé dans le Seigneur avant que na côté sur na détail ani na biso de lo Jonathan Moko a tchela biso extrême que mon amour que me maye les belé mon réalisateur maloba Rhema azolo bake batindela yemongo azo tole ke ba sauver azo kokate mais au juste au lingo pote au pote biso buzo batonde ni Rhema ba o ba ya ko dénoncer bolana ba émission na yamba na nyoyo muta Moïse mbi mbelesi aya loba o nyonso
contre Roger Baka. Roger m'avait compris à l'obéi que j'ai fait que mon travail. Bon, autant qu'on a une émission, autant qu'on tourne dans Roger Baka des émissions à répondre, bien aimé dans les seigneurs. Na yama bande comme ça, ok, bah finga que Moïse Mbiye concernant la musique naïe. Moi, je suis au milieu du village bien-aimé. Mais tout à l'heure, la Mykolos dernièrement, na hôtel ko ya mande comme ya est magicien Félicien Molopo. Oh ya lo a confirmé que la micro que Moïse Mbi ada moto na Nzambe ayebiye. Nyonso wana etalingate etaka ba oyo ba ya ko lo ba makamwana na émission ya rien que la vérité. Bolanda ki bandiko ok ye mogorema alobaki ba makamu sire mutombo. Oh abota oh asala boye oh magicien ba mpese bona boye. Est-ce que na tika ko parti ya muto mon nom mais bande ko ba diye mayem to yami bamba bazo repesa droit de réponse na bango ko se défendre ko so pe na yami bande ko muto monete nazo ya mabango bien aimé bola so ko ba ke ba corrompre un vrai journaliste bien aimé dans les hasards au milieu du village ceux qui partout baye ba lobby au etali ba ceux qui naza wana te que na l'air pas ceux qui n'ont rien je l'ai dit devant ma caméra que na tikali jamais ko komisa Walesa fait ko appuyer ba makam asala na koki ko sa position na liboso caméra te que non ngana za moto interbona bona ya mabonyo sur na plateau je suis au milieu du village ce qui que Walesa adana bakisi etalié na Nzambe ne mukola suka otozo sala les gens n'ont pas mukola suka à rendre compte et pas Nzambe o yakela ye ce qui que Walesa adana kibonzambe Nzambe zo utiliser na ndenga solo ba miracle ya solo moto na kibonzambe ne moto na église bazo témoigner bien aimé etalika Walesa. Qui suis-je pour la juger Moussali Yanzam Oke Azo Sala bien-aimé. Moi je suis journaliste. Je ne suis pas un pasteur. Je suis journaliste. Bah oh bah y'a dénoncer aïe ndenge que Bible peut quelque part que les jugements doivent commencer dans la maison de l'Éternel. Ndenge bah oh bah y'a juger bah ninga na ba collègue na ba sana Nzam. Ce sont leurs collègues. Bah on a ba pasteur bah apôtre bah ninga na ko kota makamote. Bon là na ba émission na tika jamais ko loba ke ko appuyer makambo Walesa salaka na tika jamais ko zala contre makambo Walesa salaka na tika jamais ko appuyer makambo muto masala na tika jamais ko zala contre ou to pour muto concernant ba Denis na tika jamais ko loba libosa caméra na finga Denis na ba c'était na aventure na tika pe ko kondimate ke Denis kada mosala Nzambe ya so prophète des nations bona bo rien la ko ya ko loba libosa caméra te na pesa partie primo là na bungi nazal sous journaliste était bien aimé nazo respecter cahier des charges na ngai ils n'ont pas reçu pendant la permanence même pendant la na ko bima libana te ya cahier des charges na rien que la vie naza toujours wana bien aimé. Donc c'est ça quoi. Jonathan Otiel a biso sur bande roba yoka. Ba on est Apotre Rhema zoloba. Kasi mais oui, ndenge wana ka. Ça va, bon, total. Hein? Dernièrement, l'homme de Dieu azol ba place wana azol ba non bango badaki pressé à que ne repose droit de réponse et pas journaliste badaire état que tout soit veut dire que ba sola déjà def apôtre azol ba makamo date que banté belé ba ko tsik a solo là est-ce que ce que par rapport ya ba audio apôtre azol ba ya solo to ya lokuta na lobité que makamo apôtre Rhema azol beza ya lokuta na lobité que makamo apôtre Rhema azol beza ya solo ndenge na loba que les propos que ba invité ba ya ko ba na émission et la raba invité bango moko celui qui lokuta celui qui ya solo un jour Nzambe ko juger bien aimé tout est vanité de vanité na bande ko pe que peut-être que ba vivant la vie moya ça a été ba ça na Nzambe parce que Bible zo ba que Jésus-Christ après avoir continué 70 disciples bien-aimés dans le Seigneur les 70 disciples ba yé ba lobi que mini mabe to si biso Jésus ba miracle ça mi Jésus lobi que non bon c'est pélaté parce que bon ça ba miracle bon c'est péla parce que ba comment on a bien comment mina beaucoup à bon moi bien-aimé. La manifestation des miracles n'est pas le signe que tu es avec Dieu. La grâce est trompeuse, bien-aimé. Au cause d'un angolo, dans la grâce,
Nzambe c'est le puissamment bien-aimé dans le Seigneur. Mo oso komi musika ya Nzambe. So toujours otali la Bible bien-aimé. Ba komo ya ba prophète ba nani eko sabisote. Bible zo ba na bitu que Jésus zo yo ba ke mukolo suka bien-aimé dans le Seigneur. Ebele ba koya na komono. Seigneur, to prophétiser na komono, ko to opéra ba miracle na komono. Mais Jésus a oyeb sa ba ke na tikali koye ba binote. Mais Jésus na kata Bible na version azo ba te ke ba magicien ba ni. O ba sala miracle na magie bona balobi ke basala to sala miracle na komono to prophétisa mais qu'il est dimela biso na komono. La grâce est trompeuse. Nzamba poti qu'on a grâce na ngolu na do oyo za na ngwana mais nzamba ça se retira na obiené. Ce qui est très important, la conscience dans ce roseau tamboula na nzambe. Toute chose est vanité de vanité bien-aimé. Ça là un examen de conscience. Tu reconnais la biso mokili, libo sa caméra. Tu bimi misiki ba sainte, ne mona ba pharisien, ba scribe. Oh baba na ko bima ke ba fama lamu bien-aimé dans le Seigneur. Mais baba na ko to sa makomi na kolote. Là nazo ya koloba na ndeko moko. Avant que ko mena trop tard. Mokili ko mona ko oza malamu otambola na ko banga nzambe. Mais tala na conscience na yo. Est-ce que le losoko kofi on cause la paiement dans Nzambe bien aimé dans le bas que les grandes choses commencent toujours après la mort bien aimé makamwa minem et banara après liwa celui qui na mokilo vivant pendant 30 ans 40 ans il pas que mokolo okufa okozana bongo moko ya mulai ya libela na libela celui qui oyeba ki Nzambe okay na paradis pour nous le jugement dernier bien aimé pour nous l'enlèvement de l'église plutôt que bokei na Nzambe na lola bien aimé et ceux qui okufa qui na masum sont les amis votre âme est éternelle bien aimé. Il y a la séparation de trois parties après la mort corps eux ont amabélé esprit aux la chrétien païen ils ont pas na Nzambe mais âme non maintenant destination non ils ont dépendre na yo tant qu'aux en vivant. Ce que tambola na Nzambe te après liwana ce qui kozala ki païen âme na et qui na lieu de tourment bien-aimé pour attendre le jugement dernier et être jeté dans les lacs du feu bien-aimé qui est l'enfer la seconde mort bien-aimé. Mutala suko vini ozomeni à quoi sert bon mokile benganga moto na Nzambe e benganga l'homme puissant e benganga te wana mwana malamboye na lukana justice ya mokili te bien-aimé mokili monanga malam ke liboso Nzambe naza oyo nazo reflecter na mokili te Nzambe asunga ndeko mo oyo ke abungaki nzela zonga nzela Nzambe asunga ndeko mo abungaki nzela Nzambe azongisa nzela. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas un jour que mon nom que Jésus-Christ a roya que na kacha passe. Kana makamo ozo sala. Tout est vanité de vanité bien-aimé dans le Seigneur. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est vanité de vanité. Et pour servir yo nani ya obunsa bomo na ya seko. Tozo mona bandeko ba kofi bien-aimé. Basala Nzambe bazo kufa. Oya minene. Basele ba homme renommé bazo kufa ba o ba yebana ba star ba riche bien-aimé dans le Seigneur bazo kufa. Bazo tika nyonso tout bazayi na mo bien-aimé. Bon mengono ekolobela ote. Et dans la bâtisse aux anangos bien-aimés et qu'on peut soit accès à Rokota Lolate et ça renommé aux anangos bien-aimés et ça la qui ote ya kanenge ni bien-aimé et ça la qui oye banane ni bien-aimé et ça la qui beauté ni aux anangos bien-aimés et qu'on peut soit accès à Rokota Lolate et qu'on peut soit visa à Rokota Lolate. C'est Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur qui est le véhicule, qui est la voiture qui nous conduira au paradis. Ce qu'on peut nous Jésus-Christ, il faut qu'on se sépare na nyonso to ya mabe. Na yebite baninga musu bazo kufa. Et na ba miso na momo tozo solo na bino bien-aimé ebele bazo kata mitema na mama yembo. Ebele bazo souffrir bazo la na pasi. Ebele bazo souba na pasi. Ebele bazo bota na pasi. Ebele ba komi ba souffrir ba komi osenga atake liwa ba kufa. Ebele bana la kinko le cimetière ya kinko le bien-aimé ya kitamo bazo kuna ba bazo kota mabele mais yo Nzambe abateli yo na vie bien-aimé oyebi oye komela olobite. Il est temps ya kopesa bombo na Jésus-Christ.
Jésus-Christ veut te sauver, mais cela dépend de toi, bien-aimé. Pesa bon mon nom et pas encore avant que comme le total avant que comme le total bien-aimé oye comme le lote oye comme après émission oye comme le on a pas beaucoup de mon la lobby bien-aimé mpaka Nzambe ye mo muto ayebi bien-aimé ni tala non est-ce que ozo sala o Nzambe azozela na o sala eza emo pas question na mitunanga na matanga ceux qui n'a qu'à bazolela ndeko na mituna toujours est-ce que je fais ce que l'Éternel attend de moi de faire ici sur la terre la même question ezongelo yaya mitala non ça na conscience non kokipe na mokite mokiba mono mabeba mono ceux qui ndenge nini yo mitala nan très bien mokili banto bazo fino bazo chola mukolo usuka bakozala te okozala yo moko liboso Nzambe famille baninga bakozala te okozala yo moko tala siko conscience okokosa tout le monde okokosa biso liboso ya caméra mais jamais otika okosa conscience na bien-aimé mitala soko ozotambola vraiment na Nzambe bayebeli koza musicien chrétien bayebeli koza intercesseur bayebeli koza protocole bayebeli koza un prédicateur de l'évangile Nzambe c'est là puissamment tala na examen ça na examen de conscience na yo est-ce que ozo sala réellement on Nzambe azozena osa awa na samboki est-ce que ozo tamona ko banga Nzambe bien-aimé grâce et ça yo te bien-aimé la Bible que l'esprit de Dieu s'était déjà retiré de Saoul mais mukola liwa Saoul David azoloba na ndeko abima koloba ke non ye mutaboma ki Saoul David azoloba ke qui est pour porter ta main c'est un de l'Éternel donc Saoul a kufa ki na onction ya Nzambe likona malgré que esprit ya Nzambe s'est retiré sur lui et Bible écoute za koloba liso e bakit ke Nzambe azoya koyebisa Samuel je regrette d'avoir établi Saoul les mokonzi à Israël bien-aimé onction ko saote bien-aimé Satan Nzamba boaki ya na samoki mais Nzamba tika ki puissance à taki katina yande bozomo ba magie bani oke banga basala ce qui est très important là ko yebana te za ko bima malamu na mokilité oza ko zala danger que ko za na beauté ce qui est très important et ça est-ce que zo tamona ko banga Nzambe bien-aimé na pas matin na mona ba koma toujours que non ce qui intel a confine de quoi confine moi sto mo ba komike non l'écolo ya quoi que ton âme repose en paix que son âme repose en paix non bien-aimé ce n'est pas les âmes de tout le monde qui se reposent en paix bien-aimé dans le Seigneur bota lisolo ya pauvre Lazare na riche bien-aimé ceux qui au mena qui vit na bosoto banga ki Nzambe te bien-aimé ceux qui liwe et si prendre yo bien-aimé yeba que âme na ekokende na lieu de tourment comme déjà konyo comme avant que okene na seconde mort na enfer bien-aimé dans le Seigneur ezaka ba âme ya ba oba ndimela Jésus-Christ batambola na obéissance à l'obanzan de bakena kopema na kimia na saint d'Abraham bien-aimé na yebite ki esprit poussé nga na lobalelo na yebite lo nini ekomela o bien-aimé ngana bunsa ndeko akom camarade mo akoma net ndeko nanga comme on est de la patrie ayeka epa nanga tozo so ya bo asengi kutu madeso ale papa o alvin nazo koma kobima zo bimande liwa ekeo kangana ngeba tout est na voiture akufi sur place. C'est pour cela la Bible dit que le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, ils en ont un projet belé, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse, bien-aimé. Tu peux avoir beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Yanza Mene Eko qui s'en a vu na yo. Oyebi oyeko ye la alobi te bien-aimé. Oyebi li kamuni Eko aussi prendre te bien-aimé. Mitala très bien. Ce que nous avons Nzambe te bien-aimé. Mukolo ezali Nzambe akobangisa yo bien-aimé. Occasion epesa meilleur opesa vie na nkolo. Kozela te ke komela ota bien-aimé. Kozela te ke liwa et si prendre pour nous comme regretter parce que lorsque muta kufa bien-aimé une fois ko kati motem. Séparation et en même temps aux obi makana nzoto no omiyebi déjà son no place aux okene. Parce que ceux qui m'ont confié bien aimé dans le Seigneur, âme ceux qui bimé exclusivement pendant colo,
soki kotambola na koba Nzambe to okomi kolela okomi koregrete makambo nyonso osalaki na mokili okomi kolinga ozonga na nzoto mais okomi trop tard ozomona bandeko na bazolela famille ezolela ke ndeko na biso akufi mais oza so capable te ya kokota na bango en contact ni ya kosima bango bien aimé ekomi trop tard nazoya koloba nde na ndeko moko nayebi te likama moko ekosi prendre yo bien aimé liwa tobangaka ngo te bien aimé dans le Seigneur ce qui que Nzambe a décidé que abenga yo bien aimé okokende okokufa mais likambo ya makasi ezali ke est-ce que oza prêt soki Nzambe azongi lelo te bien aimé ndenge bamisusu bamesaki depuis balobaki que Jésus que se réveille bientôt bien si Nzambe azozela ko changer vie na yo ozozela ke Nzambe azonga mpona ke ochanger vie na yo liwa mpe kosurprendre yo soki ke Jésus Christ azongi te okozala wapi bien aimé baoyo bakufa oleki bango na eloko te baoyo bazokufa lelo oleki bango na eloko te baoyo bazwi bacancer mo bamaladi moko ke mbambongo barichesse na bango ekosala eloko te na bamaladi wana oleki bango na eloko te bien aimé mais Nzambe azobata en bonne santé obela motu mpasi omeli kisi ose rétablir mais eza na bamisu maladi moko ekangama na bango eza na bamisu bazosouffrir babaye mokili bien aimé mais yo oza na bonne santé bien aimé Nzambe azoya koloba yo na pokwa lelo Nzambe azoya kobenga yo c'est l'examen de conscience na bien aimé bon mengo ozoluka okozwa mabele ozozwa okozwa bando okobota bien aimé mais après avoir kozwa nyonso ozoluka bien aimé yebaki un jour Nzambe akobenga yo yebaki un jour liwe ekoya soki liwe ezali nyonso to etikala na mokili nani yango akufa kende na bomengo na ye nani yango akufa kende na barichesse na ye babien na ye beauté na ye bien aimé nyonso to eza éphémère beauté nyonso oza nango osufa mpona kozwa oyo ozali mokolo kokufa baoyo batika osepe nango bayebi ata souffrance moko te bakomi kosala na bomengo na yo ce qui est très important ya koluka na bokonzi ya likolo bien aimé e nyonso wana ekopesamela osika nsima bien aimé na bandeko nyonso to bazolala biso que Dieu vous bénisse Nzambe azolinga abikisa mutu mo Nzambe oya kosepela liwa na yo te bien aimé parce que place ekozala ya libela na libela bien aimé ozala na repos te na lieu de tourment ya kosenga on a permanent en souffrance comme on souffrir chaque minute chaque seconde et vous allez trop tabouler que souffrir na libela ok na mokili dans encore quelques années à revivre Nzambe aide biso Nzambe asunga biso totamona kobanga tokota lola Nzambe asunga bandeko nyonso bazola na biso prière ya makasi ya mikolo ezaki malgré okozwa nyonso malgré Nzambe osaposa motema na yo mais prière maka Nzambe asunga otamona kobanga okota lola eloko eleki lola eza te eloko eleki paradis eza te eloko eleki bomoi ya seko eza te bien aimé Nzambe asunga moko na moko ya landi biso asala grâce atamona kobanga asala ngolo akota lola yango nde eleki nyonso to ya mokili bien aimé dans le Seigneur na babire nanga baoyo nabekisaki bango mabako concernant bapasteur na bango concernant mpe ndeko na biso Rhema en tout cas je vous présente excuse na bomeka un peu kolimisanga bien aimé dans les sens soki ke na lobaki mabe touché bino bolimisanga bien aimé et Nzambe wana changer bino biso nyonso tozala na Nzambe tozala bana tata moko te bien aimé parce que toluka ke tosala volonté tata mo wana mpe toyeba ndeni ya komene vi na biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta tika ete Nzambe lola amona bino mpe nsima nango tokolobaki Nzambe boye tokwaye lisusu wapi merci